bino na violence bazo mema mboka Congo na violence pe bino bozawa na kaka ko caresser bango kondima ko travailler na ba Rwandais. Peuple congolais le leza makambo ya mwana mobali wazana malade ya mabe 4 lettres Vital Kamerhe les Caméléon oyo azako ayibi 15 millions azako pia azako soba bandako na ba les États-Unis na ba France na ba Suède kuna na Suède asomisu ba villa le lobby mutu moko benga na Roissy Gentini Ngobila akitaki na 60 personnes oyo bautaki Kinshasa bazwi ba visa ya Grèce bazo basalaki escale na Roissy na Roi de Gaulle po bakenda Vital Kamerhe lobby bazo lelo ba décorer a commission docteur ataki classité mutu moko nda bana kutanga na place na ye na kombo na ye na comprendre te grand mboka lokola Grèce Athènes bandima ke mutu lokola Vital Kamerhe azalaki na bante likola corruption likola ba pika ba mboka moko a passe ya ba crise bandimi ba pesa Vital Kamerhe docteur ceux qui ont droit atanga classe te musala ne kobiste azalaka pe na tente makambo zole kana Congo fallait le kaka na Congo yo mona pi yo zaka na Congo zaka na Grèce teme ba yo peso docteur mutu musa tangela ke classe moto musa tangela Kamerhe classe siko ba décorer lelo même ba Rwandais ba tout premier mboka Grèce ba Rwandais bazakuna bakangi ba magasin na bango lelo journal lelo ba boyi ba Congolais ba somba biloko ya na tuni ba Congolais mais pourquoi beaucoup somba biloko et pas ba Rwandais batu mo bazo bengango o ba magasin wa bakangi batutu ba ke place ba ko décorer Vital Kamerhe corrompre batutu bazakuna ba pesi ba ngoma mbongo na délégation ba uti Belgique batu musu ba vana na France bango tu balandi kaka do na éviter peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple yangona bandiko na ngai mboka na ezali ya tata nzambe mboka na ezali ya papa Kimbangu bakoko na ngai ba Patrice Emery Lumbumba ba se sacrifiaki ba papa Ale Moloto ba cardinal Malula na cardinal Echao na ba mama Bakanja ba mama Kipavita ba mama Ano Sanjo ozuba Dani Boteti ozuba Floribert Chebeana Bazana na Arma Tungulu na Rosimu Kenichimanga Thérèse Kapangala aussi Cédric Nyanza Passer Lukusa Eric Boloko ba martyr ya Kasai batu bakufi na Kasai ba millions de Congolais metala lelo bande konabiso o musuba za Kasai na sima Félix Tshilolo ba préféré ba travailler na bango na ba Rwandais ba normal mais bino de konamina comme président de konabino ba nommé ba fabriquer na ba Rwanda bolo mana Belgique boko no construire bo banana na Kasai botonga Kasai botonga nano bozo ata 160,000 Congolais bazali banda botongila bango bandako bo bandata na village ya Kamuna Sapo place batumbaki bandako bo banana kotonga kuna ezali mawa na modèle ba tribaliste ya bandeko ya Etienne ya Félix Tshilolo bandimi na bangonde kuna bangaza la figura il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien out in États-Unis na Banque mondiale que bapesa ye mbongo bata Banque mondiale balobi na Félix Tshilolo bandana no transparence kuna na mboka po kuna bozo yiba to pesa bino mbongo bo kaka na kata avion olekisa ngona compte na ba compte na bino na ba Dubai bo lekisa ngona Kiba akena Banque mondiale ba milliers ba bo ko pesa ye mbongo Félix Asambwe akena na États-Unis o na ye awa pardon bolongola ba sanction bo makamba kala ba Congolo ba kufi na Kasai na Yumbi 28 morts na Maluku ka ba Congolo bazo kufa na Beni na Butembo na Bunia partout ba Congolais ba kufa ba massacre bujadi Congo ba violence no se salimi na mboka na biso po eza ko salima Félix akono senga ba mindele pardon ke balongola ba sanction na ba Ivaris Bochab
na bakaleve mutondo na bato ebelebele oyo baboma bato baaméricain baboyi koyokela ye babelge baboyi koyokela ye atelengani meme na makambo ya baforet ya ekologie bapesi Congo Brazzaville mbongo bapesi Gabon mbongo bapesi Brésil mbongo baboyi kopesa mbongo bientôt Félix tu paieras cher oponade nzambe na biso oponade bakoko na biso tu paieras cher Félix tu paieras Tshilolo naza koyebisa bino soki boza na teme na nzambe soki mabele ya Congo esalemaki ke peuple congolais atikala na esclavage ça va mais soki nzambe asalaki ke peuple wana vivre na kimia aprofite na mai ya fleuve Congo na mbisi ya océan na pétrole tala peuple mobimba 60 ans 1960 aujourd'hui 59 ans je crois na 2020 na juin toujours comme ça 60 ans autoroute te bateau de pêche te tout ça la alimenti te bateau ba defara mapa tina lelo ba congolais bazo kufa na malaria bazo kufa na typhoïde bana bazo tanga yo mona wapi na école moko attendre to mona bato na ba poto ata par rapport ndenge zala na tanga zai okomona na salle moko bana 150 personnes bakotanga ndenge nini bakovivre ndenge nini bana bazo tanga na condition nini. Nous avons un message à partir de lundi, les professeurs d'université sont sous grève. Il faut confondre les Congolais, confondre les étudiants, confondre les professeurs, confondre les Tolan Nzambe Nangai. Na belele yo Tata Nzambe, Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Tata Nzambe, pesanga makasi. Tata Nzambe, longola ngai, pesanga makasi o pesaki David, oyo pesaki Kimbangu. Oyo pesaki Josué, oyo pesaki Moïse, oyo pesaki Jacob, oyo pesaki Joseph mona na Jacob. Tata Nzambe na sengi yo bolimbis, na sengi yo pardon. L'air est grave papa. La situation naza ko digérer yango te na makambo ezoleka na mboka na ngai Congo naza ko digérer te na luki forme ya bato. Na biba Congolo babotama wapi baza ndenge nini? Quelle sorte ya peuple? Batolana bakasi ke ngani ta na lobaka boy eza ba blague ezali nzamba zoti na ngana bisabino ki boza peuple te akanisa ki ke beaucoup battre la mboka na bino akanisa ki ke beaucoup profiter na forêt équatoriale beaucoup profiter na fleuve Congo beaucoup profiter na laki Tumba na Pakune Bila na laki Maindombe na laki Kivu tala lelo oyo peuple congolais profiter 60 ans. Tous ont monté à 60 ans qui n'a jamais vacances en Équateur. Tous ont monté à 60 ans à se peler à na aibi Goma te, aibi Kisangani te, aibi Kindu te, aibi Bakongo te, aibi Bandundu te, aibi Kassa occidental na Kassa oriental te, aibi Katanga te. Donc Bakongolais baza ko s'embrouiller, Bakongolais baza ko lia poto. L'air est grave mes frères. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné. Peuple congolais, soki botelemeli moto Félix te. Félix aza ndoki. Ya mwana mobali. Ndoki ya bandoki. Bande kunaye boza conscient. Que Félix nenga zawana. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'est très grave, c'est très grave. Peuple congolais, bandeko ya IDPS, na bandeko, oyo ya Félix Tshilolo. O boketu toko bomayo, boketu yo za na pouvoir nini. Yo obomi kutu Kagame te. Kagame ya bomi ba congolais, ndeko na bino akoti na stade bobetele maboko. Ari di politique kanamba otiko boma bato na Kasai. Lelo bobengi ye partenaire. Bo mekananga boko kufa mabe bino tout na zela autoroute. Boko kufa mabe boko piquer ba crise. Nzambe onaza kobelela. Oya pesinga souffle oyo. Oya pesinga Saint-Esprit. Onaza ko défendre le long 24 ans. Na sacrifier pour na koyebisa bino vérité. Bu humilier Nzambe na ngai. Bo pesi Nzambe mo Congo. On a déclaré Tata Nzambe Félix il faut akufa mabe. Félix et na maman na ena bande koni fait ba kufa. Il fait ba payer cher. Félix ko payer cher. Tshilolo
eloko sali ba congolais payer cher aux alliés assassins criminels, grands bandits de grands chemins, race de vipères, conducteurs d'aveugles, payer cher. Kombo ya omone negozana kombo neze effacé na Congo mobimba. Kombo ya bandeko noto eze effacé otoko boma boketu tokosa yo bomi kamere yo na bimina ba combien de millions de Congolais. Kamera bimina combien kamere yo na zolia mbongo na Swede kamere na mida bakomisi mbongo ya Congo ekomi ya bango. Meke mukeba ya loba bukangi moto aloba bukangi mbanga moto aloba bukangi Meke mukeba ya sali binonini Mike mukeba asali nini Paul ba kamere mbongo ngongo neza so na banque blanc soki nini ozokoka ko obimisa ngoa kamera komi kopanja mbongo Kongo komi yena mwasi na Isabelle pe babino ba congolais tu bozolanda kamere congolais bino zolanda kamere un farceur moto aza malade kamere oya sisi bana mike ba 14 ans ba 18 ans à pédophilie un Rwandais congolais le lolo no landa kamere congolais vraiment ba congolais bokamu singa ya bandeko yango komba mboko ani fait kufa komba Congo ani fait longwa parce que comme on est à malédiction par la biso ata to vivre kana tanga Mobutu na Zaïre to zalaka bote souffrance ote makila peuple congolais zo tanga lokola ata njinji na bapoto bazana écologie ezali awa ba écolo bale bazo protéger ba njinji bandeke banzete ba mai biloko ebele mais zoto un autre humain na Congo ba Congola comme nyama kuta na valeur pigeon ya poto eleka congolais na valeur Congola ko défendre te Congola comme na masanga Congola comme na idolâtrie na lobi état que Dieu existe tata Nzambe pesanga makasi ozo pesanga kaka batelanga pesanga nzoto makasi na sengi eloko mosusu te tata Nzambe na sengi libération ya Congo na sengi pesanga nzoto makasi nazala déterminé tata Nzambe na mona ndenge Félix akozala humilié na Kanambe imbécile moko bo Kanambe salité moko bo microbe tala nzoto le tala mbebu na ye tala Kanambe ndenge azali elongoka ironde elongoka Martin Péché elongoka inenge elongoka nchoncho elongoka ntori elongoka ifukia tala baridi Paulette Kanambe un Rwandais mokayaki solo mapeka un imbécile comme toi Redi Paulette Kanambe na bazoé na ba Jeannette Kanambe nzambe na ngai tango bafandaka na palais du peuple pone ko buka na te bango tu bakufi pone ko buka na te bango tu bakufa peuple congolais koma bokoki kotika bato ka bakamere na baruberwa na ba Moïse Mwarungabu na ba Bisengmana ba wituchi badirijaka biso ndenge nini mes frères ndenge boza peuple ya ndenge nini Nzambe na ngai ba congolais boza peuple ya ndenge nini Nzambe na ngai yona yena yekuna boza ndenge nini bande kuna ngai quelle sorte de diaspora non oh, Seigneur Jésus c'est grave comment nazo le kilangate imagine ni ba Rwandais basali oyo babotola biso richesse babotola biso mabele bakomi kokorompe soi-disant batamayel bokufa bazoba baprofesseur d'université ya bazoba bagénéral na bacolonel bazoba na peuple biso moko bazoba. Vous croyez que Jésus aya pona bino mosala ya pamba soki bomi libéré te o elobi apôtre Jean
apôtre Jean il y a aucune personne encore à libérer bino ba chaîne na mitema na biso tozotambola nango partout na Belgique na France na Londres na Canada na Suisse na Angola partout ba chaîne à kilo bakongolais ba pèlerin na yebi bo ba pèlerin koma bozo mema ba kilo bokolingo kitisa kilo te koma bozo koka kokata ba chaîne te République démocratique du Congo il fait koufa dit bon toza n'occupation bino bo où est la démocratie, où est la justice, où est les droits de l'homme? Un pays droit de l'homme est athée, justice est athée, hein? Wapi droit de l'homme ti boko bomelanga beau frère nanga Floribert Chebeya John Nyumbi okokufa John Nyumbi okokufa makila Chebeya tu dois payer ça na mwasi do na bana na yo obomi Floribert Chebeya obomi na bazana wapi kora bazana John Nyumbi okokufa mabe yona batango for John Nyumbi bato babolozi bavandaka bato kilikili bavandaka wapi bango lelo wapi John Nyumbi tu paieras bientôt cher yo boma beau frère nanga Floribert Chebeya imbécile a kanambe po arma tumula bambio libanga bokata ye bikepe bato lelo bozo betela bande ko ya IDPS o boza majorité na bino na tribaliste na bino bozo boa malade Boza malade, mes frères. Ndeko na bina teki mboka, a teki Congo. Azota mwa la kisaba Congolais ke bino moto bochenga bato bachenga Kagame. Yango ke na Angola devant Sassou na président Laurent Josoloba omona nano des hommes beauté ya bolingo osali ba louange ndenge osala ke pa illettré oya kana mindoino omoni kana bazando ino ya illettré Félix Tshilolo oyoza illettré bourrique kanambe illettré bourrique ba illettré mibale ba venturier ba venturier Félix Tshilolo illettré kanambe illettré bazo diriger Congo na violence bazo diriger Congo na mafia yo mona bibayibi mbongo pe ozolo bakio eza cop. Donc, mboko kako 15 millions de dollars, Camero moko kako azana malade ya mabe, oya bimana leki na ye mosa José Makila, oya sundola mama bana na ye, lelo alandi mwana moso Zezabel, Amida Zezabel, otamboli na babraza, okoisa Didi Kinwa na kweya, namino bino ba Didi Kinwani, omonika moso, boke banabasa pembe bino ka omonika mosi bozolanda. Wana mwasi mwasi serpent boa bomona kilonginete oka boa amida nguma nguma okolia to omonenga oza mourant amida ngana zo ko ebiso ko oza mourant okokufa bientôt kosakana na Congo te bokokufa bientôt Camere tu sortiras pas au Congo. Kena na tene ba peso ba diplôme ba pesio. Mais yeba yango d'ici là bokomona bino moko d'ici là. Biso to comme esclave, ya ba Rwandais, ya Kagame, ya Museveni, leki ya Kagame Saidi. Ye mutakoma kozwa or na biso ya kilomoto, leki ya Yoweri Museveni. Saidi ye muto akwazwaka oro ya kilomoto barrage ya Inga Afrique du Sud miba ekoma ya Zimbabwe pétrole na soyo ekoma peuple congolais peuple nzambe tata nzambe yo sala ki pas Joseph mona na Jacob pesanga makasi onako oui opesanga oui merci nayebi ke opesinga makasi ona nayebi kokomisa ngai na libération ya Congo makambo na zolo ba ife na teya na ba stade na teya na ba terrain na koteya bino civisme bokomona dimension ya spirituel koma mboka kitoko
mboka enejaka mboka mbula ebetaka chaque jour moi ebimaka chaque jour namona nanu mpe ya bote na mokili nakenda na nzela Butembo Beni soki okati ndunda lelo ozongeli na ntongo okondima te kokataki bamatungulu ezobima yango moko me mboka na biso na Bukavu tuba na te wana tuba nord tres Europe na te ya Bukavu te o tobenga oya litol wana me bima bakasi wana ebima na Bukavu bameuble wana bamable wana o bambaka na bandako ya barouge ya bajaune ebotama na kati ya Bukavu kuna bande kunanga toza peuple ya ndenge nini naza kuluka pina bino ba diaspora ya Belgique ya France ya Londres ya Allemagne ya Suisse ya Canada les États-Unis Afrique du Sud koma boko kote ya ba famille na bino te boyebisa bango vérité yango na libanda tozo souffrir yango na libanda tozo souffrir bande kobolimisa ngai une minute ya Laura Sokoko l'air est grave ya Laura Sokoko l'air est grave kulutu na ngai tokotika mboka wana ndenge ona te na niveau ndenge ona te to abandonner mboka na biso est-ce que congolais monta kolela mes frères congolais est-ce que biso to batakolela eloko nini esalaki tozango toruti eloko nini esalaki santé ekufa eloko nini esala bandeko na ngai eloko nini esala ke to perde biloko wana tolonaka bilanga te twana bilanga te bato tu bakoma bilanga kana omona bango toke ngai quelle sorte ya peuple ya ndenge nini ya Laura Sokoko peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple quelle sorte bandeko na ngai l'air est grave l'air est situation eza catastrophe il fait totelema biso tout de nayebisi bino lelo ke kombo ya République démocratique du Congo esili twana ntina nango te république ya occupation république ya batiweri ya bassassinat sans démocratie sans justice sans droit de l'homme John Numba bengisi Floribert Chebeya ndeko na yo frère na yo ata mabe yango abandaki kodénoncer balobaka ta okangi ye otia ata na makala otia ye chasse obomi ye ozwi ndeko na biso baza na obomi ye Kanamba azwi Arma Tungulu bino ba diaspora yawa bobosana Arma ki Kanamba boma ye yo Félix tata na Tshisekedi bobanda okenda tu na ndako ya filoti bobanda okenda kochola bana ya Arma bokono osala nini lelo moto aboma Arma Tungulu bobengi ye ndeko na bino mais boza ba méchant vous les gens de IDPS boza bandoki boza bandoki moto pina boma mais Tshisekedi na mama Marthe babanda okende pas moi si Arma bokeno chola ye yo kenda kotindaki $10,000 ta okopo basala bakunda so basala rosi mais bato baboma rosi okangi bango yo Félix Tshilolo Karine Lokoso aboma rosi mukele chimanga okanga ye zoba Félix oza zoba entourage nyonso bazoba bata mafia bozazoba bino bo bazoba Kongo ya bino te Kongo ya bino te moto akobangisa moto na Kongo azali te merci na général ya Kutumba ultimatum eyali bandeko na ngai ultimatum eyali
nga etake naza mutinda mianzambe na kubunda no Félix ti okokweya na kombo a Dieu tout puissant oza eloko te wa eloko to za cercueil yo tata no moko akufi ochange combien de fois cercueil wapi cercueil yaka ya moindo boyo ochange cercueil ya pembe cercueil Félix oza cercueil mama Marthe cercueil Christian Tshisekedi boza ba cercueil boza na eloko te moto pa kotusha bomekati bokokutana na guerre depuis histoire ya Congo emeka ebanda bomona na nango te ti boza banani famille ya Tshisekedi boa banani bokobangisa nani bozobatela barwandais bosakana na ngai barwandais bozoprotege bango mabolonge inda makamba kanda mabolonge inda yo monaka pasi na koprie ye Félix Tshilolo bazwaka mbongo na biso mbongo na biso aliaka ye na mwasi no azalaki soigna tawa kotiaka bampaka bapapese bokokufa mabe bozela mama Dida okota no prière à 3 jours abima no totamaka bokoka mama Didi asuta mabo akoti prière à 3 jours tanga kobima bokomona kombo a Kongo ani fe kufa ekufi na kombo atata Nzambe ekufi na kombo papa Kimbangu nalingi suko kakoma République démocratique du Congo. Où est la démocratie? Où est la justice? Où est les droits de l'homme? Mensonge, l'injustice, les fruits de l'égoïste, l'injustice. Bino bokobangisa banani bino bato ya IDPS Kamere ate 300 personnes bauti libanda afuti bati 300 personnes yo okasa Kamera saka bilanga loso ube bilanga fufu ube ya masango mboka Kongo mbongo ya yona ye Kamera komo langwa nango Kamere natali muto a Kamere natali na mortisera ya mayana Vespa ngabito moto na kangi ata monkolo Kamera yo salite moto alokuta Kamera tali lunga Kamera ba Congolais na uvanda na France na Belgique na Allemagne Kamera qui est Kamera pesa bino nini bola tsanga société Kamera ko créer moyibi ndeke zana bazo piller kaka na Félix Félix akokanga Kamera te Kamera akokanga Félix te po Kamera mutakomisi wana atiko seke pa bandeko ne batuti botika famille na ni lula mbongo botika famille na balinga mbongo tozo abango tozo ka Félix na tochewa aulubani po Kamera paza na dossier Félix ndenge Félix azo piller mboka ndenge Félix azo bana na etu Félix akozanga ta 12 à 15 bana te bana tu asomeli bango bandako bakashi. Tu es qui toi, Félix? Un illettré sans diplôme, sans certificat. Monté qui pisa. Nous t'avons livré ma journal. Moutou mounen. Au cas ça STK. Pinet tobu que zozo nga marche en arrière. Côté à rond-point ngaba. Mais ba kwado akala. O babana ko pompe ba pompe pine. Mais mon pepe zo tonda te na chambre ya moutou no ezande nywana. Moutou ka mondenge. Elongoka mikate ya mami Dangele na veni bosomi numéro 8 di biso tozwa mboka nengona motazo ka loleke lokola nchocho lokola irunja lokola botekole lokola Martin Pêcheur lokola ifukia ngembo tozwa ba ventiri ndenge wana totibeli ba mboka to Kongo ekomi ya Ruberwa bo père ya Ari Hippolyte Kanambe Deyo Mwaringiza PDG ya Ofida obi combien de moutons na comme milliardaire yomoni babushaka Deyo Mwaringiza po mwana na ye liboso mwasi ya Kanambe bana misato yomoni babushaka Rubero po cop na bango na bazoe wana na ba Janete
cop na bango bakuti bakongole bazoba bapeuple moko zoba bolole bonyama ebele barwandais baye bakoti babotoli bino mboka. Avion wana air rwandais ekokweya na lance roquette bino barwandais bozoya na avion bozosopa na chaque jour na Kinshasa bokimela wapi bobimaka libela boza na jebe boze pa ruberwa boze pa bisenga bobima toboyi bino na mboka na biso c'est fini mpona batuti toboyi batuti na Congo toboyi esclavage esclave c'est fini république ya mensonge ya lokuta toboyi barwandais badirige biso toa nation ya nzambe ngai na boyi kombo ya république démocratique du Congo bokufa na kombo wana na badrapo na bino elata bino bokufa motokanga na debu Congo nakozwani kuna debu Congo makila na makila drapo na makila yo somona kanamba fungona monoko na ye ayembata ese ya elaki balimi national na bino yo mona na kanamba emba debu Congo asa emba ake nango baja basekaka bino babita bazoba oyo bazobokela bino bamiete bazoba buzoba ebele peuple moko wa buzoba ebele bozo comprendre rien bozila bokomona makambo ekoleka bozila bobenganga motali boma na ndimi bobenganga fu bokalifie nga to bolingi bakongole na ndimi me nzambe na nga aleki bino makasi bakorompaka nzambe na ngai te nzambe na nga oyo asalaki Congo soki bobotamaki kaka na Congo soki bozwaki ka moi ya Congo soki bosukolaka mai ya Congo soki bonyataki mabele ya Congo vous payera cher vous tous bibembe na bino ekolala libanda bibembe na bino ruberwa ebembe na yo ekolala libanda ya bisengimana ya Jeannette Kanambe bokosambwa bakokanga bino basinga bakobenda bino wana na bakamera ti kamera dirige nga ebandi kutu ndenge nini kamera kono dirige bakongolais moto ya mafia mensonge lokuta nebele kamera salité malade tal ndenge oyali muturon tala matoi nokasa nyamo batiaka na likuta farce zoba moko boyena mwasi mo okuta Zezabel bozoyiba mbongo bobimisaka mbongo bopesaka bocreye mwa bajeune fille na bino oyo akobimisa 300 000 bopesa pourcentage oyo akobimisa 150 000 bopesa pourcentage basi bazomine bambongo na bakaleso na basoutien na bandenge nini basali bakomi otiango basalela yango bakaleso batiaka na nsima okasa avimboke kuna classe badollar bokopeye cher Kamel oza imbécile na ndenge oza na Grèce kuna na bakongola yango mpo ani baavion yango ekozika te nzambe nanga avion na mpe eziki kamera akufi na likolo kamera wana akufa na likolo ti qui est Kamere dit qui est Kamere na Félix zoba moko boy bomemi peuple congolais na kufa bomemi peuple congolais na père bomemi peuple congolais ba congolais su bolongoli ka kubanga bokokanga mais na mina nzamba pesa bino pouvoir na 1998 bokanga kiba militaire rwandais wana na Kinshasa na njili botumbaki bango Kanamba za rien peuple congolais c'est impéré aze lo côté si bobimi 1 million banandil Kimbantseki Masina Kikol malo si bobana tango na bobimi wana boza 500 1000 1 million mais pourquoi ça Jésus mutatini bino barwande bakobotola bino mboko eza
meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa soin de santé te ezala awa nga mpe zolekelanga pourkui bato bakoma ndenge wana peuple nzambe ayebisi atindi ngai il faut bolongola pere bolongola kobanga bandeko na ngai bokozala ndenge wana te nzambe na ngai tata nzambe oza wapi mungu papa nzakomba oza wapi papa nzambe zongela ngai natsolami mingi nafingami mingi fungola ngai porte nakolubuma Félix yona na kanambi ndenge David asalaka Sauli tata nzambe bakoko na ngai balingaki yo mingi bakoko na ngai partout bozali na bazamba na basimbi bobima na batombo ale moloto Chebeya Arma Tungulu Katia 28 mort na maluko bandeko bakufi na Butembo Beni Bunia Ituri bato bandeko bakufi na basimitiere nyonso mikuwa na bafosse commune 890 na yumbi bobima na batombo ngonga ekoki bovange mboka na bino biso to libéré to mi libéré nga kokufa te nga zana bakoko na ngai nazana nzambe asalaki Congo nana koboma ngai nani yopi na yo ona pouvoir yopi noko obusimba bomekako bona bandoto na très populaire koleka leader na bino Félix Tshilolo soki kana Kasai kuna mengana na Congo mobimba na sengi na bandeko tu bakasayen bandeko na nga baluba obo monike Félix ateki Congo boya to sangana mes frères Félix akobongisa Kasai te azali otage ya ba Rwandais mes frères bandeko na ngai ya baluba Félix ateki Congo bokomona bino moko disila bokolela ye bobenga ngai prophète ateki Congo il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien parlement ya yete akovote loi nini mes frères yo vanaka na Belgique oza flou ovandaka na Canada oza flou ovandaka na Londres fanatique ya Félix ya dans les vides mais kende Congo olebolekaka na internet bozoloba omoni te koza zoba ndeko na akomi président ya barwande bate mais kende ozwa fonction kende osala na Congo bolukaka pouvoir 36 a bozwi bokende ko baetant Liban bokende ndeko na bino asateki Congo azoli bino pouvoir et puis alongola nono mboke komi wewe di bobengani bato bautaka bujima nde kokunda Etienne Tshisekedi matanga pe esila bozwa mpe na bamoto bokotisa bango bazonga nano ebele Congo ekomaka wewa ekokufa biloko wana biso Congo eza riche biso toza indi te Congo ekozonga na bataxi makamba bamoto na loba ezala ya bapersonnel osalaka na onatra esne on a droit kosoma moto na yo et assurance mais ya komemaka bato c'est fini po tona besoin totonga 24 commune wana ekomoka potoka Los Angeles lokola New York toza capable ya kotonga mboka na biso ba congolais c'est l'amour qui compte tona besoin ba français te ndeko na koma ministre ndeko na koma professeur université ndeko na lobaka français apesa Congo nini apesi Congo nini à défendre Congo te ndeko na teki vous croyez que solo baka français za mayele bwa mayele te oh ba français solo bina français ouais moyen bi français te et varis bo chambre à l'équipe au na France mais on a teki
te biloko toloba te nzambe yo plus de 200 collectivités chiluba yalité soko za na chiluba otonga kongo te solobi chiluba okomi mabe solobi lingala obomi moto solobi kikongo lete obomi moto solobi swale obomi moto tona besoin ya amour tona besoin mboka na biso tongama na bolingo tona besoin bino bata français te français na bino to profiter na nini bolongola balangi ona baza eloko te okomi ministre lelo okomi na 10 villas 15 villas mbongo na yayo lobi avokoma ministre na gouvernement na biso oyaki na combien zwa salaire na yo zwa crédit ozwi crédit toyebi kozwaki ndako na crédit ofutaka nzambe toloba te biloko boye toloba te nzambe kopia bato tu chance bato tu ife bazwa chance bato tu ife bazwa chance ya kotonga mboka chance ya kolia richesse ya Congo richesse ya Congo ezali ya batuti te opo korta na biso bima caché et signature à Kagame. Qui est Kagame? Kagame il est qui? Adie Kagame azanzambe au Congolais le lobna bomona ki Kagame aboma bat pas boma ka Congolais pe bino bande kwa Félix bokotse na stade bobetele maboko tala niveau na bino bo ba criminel bato IDPS vous paiera cher bino bo humilier nzambe oh humilier nzambe bo sepeli metango nzambe akomilie bino nzambe emiliaka mabe kanda nzambe eleki ya bata mokili bokati losako nzambe aleki bata mokili semona kangama na nga na nzambe naza na kimia na nzambe naza na pe nana nionga moto te nana contre rendre moko na moto te naza fier kozala ndenge naza bo naza fier yango wana ya Laura Sokoko merci mingi na oyo sali poza kosala ya Laura Sokoko tolobi kongo ya toboyi kongo okasa joueur ya rugby ya Afrique du Sud oh il faut tout ça 5e langue taba congolais nyonso c'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. C'est grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la... Au Congo, il n'y a pas de tribu de Tutsi Congolo. Kosi. Okosi. Okosi. Neto kala ba Belgique, tout le monde a na Liège non fait c'est comme au mboka ya ba Belge Congolais. Ezalaka te. Mama Didi asuta mabolongo yi. Yo somono okena lili pe po ba Congolais ba fanda kuna mbalamo ba Congolais ba komi o lili eza ya ba Congolais France. Ezalaka te. Ezalaka te. Ruberu okosani. Tu sortiras pas au Congo. Ruberu okosi yo. Mine tonda na monoko kambenga. Okosi. Tale longa Ruberwa ya Moïse Mwarungabu ya James Kabare ya boza batuchi bota na Eritre na Somalie boya na bangombe na binoti boyiko botola ba utu mboka likola bangombe wana kaka général ya kutumba merci
Merci vraiment général Yakotumba. Merci beaucoup. Eh? Merci. Le kitomoko ka bubo bandone 4000 ngombe. Bosi la bokomona. Merci mingi yalora sokoko nzamba batela yo. Merci na Poison Gorbachev, droit de veto. Poison Gorbachev, droit de veto. Merci. Honorable camionnette Mbola de Sandafu Mukimbangu. Honorable camionnette Mbola de Sandafu Mukimbangu. Merci beaucoup. Merci na maman Didi Asuta Mabolonge Ida. 3 jours à prière. Tout le monde est là pour faire biso. Pour force la biso à la prière. Biso tore là pour prière en Zambie kaka. On dehors en Zambie là comme sous c'est ça. Pour paix mananga za en Zambie. Naza ikela mo moto mukilité. Naza ikela mo en Zambie. Yango nazala ka fier. Nalia te naza fier. Naza fier. Na pesi mbote na Achille Mboyo na Londres, ingénieur Achille Mboyo na Londres, na pesi bino mbote bande kutubola ninga na Facebook bo s'abonner na Bokoto TV, bokolanango na Bokoto TV, be monsieur zebele kuna tolubaki mingi, Bokota bolanda, bo s'abonner Bokoto TV, bo s'abonner mukili mobimba. Na sali chaîne na ndengona pour se protéger. Mais ngeza na 1 mois pamba, tozu ça 100 000 abonnés. Boboge no kosabonaka na bato kutu balobelaka Congo te kunaka bataka mangoka ba set ba théâtre boko gagner nini o ngana zote ya bino maluba ya prophète. Oh makamunde kona biso azolo ba non tokota kuna to s'abonner boza na Congo boza na Afrique bokoti ko s'abonner komika Bokoto TV bonyati ya rouge bo s'abonner kuna bo s'abonner kala mingi te tozozo ba disque banzembo wana na ozilaka ya loka sokoko po avoyager so azongi na zozila po tozoja ba CD wana ya Bokoto contribution à motonoso $1 soko zu moya ko zwango te bozwa ki yango ezana 9 chansons au télécharger yango $1 seulement soko mbongo tozoluka soki lelo toza 1 million, 2 millions, 500 000 diaspora. Pour télécharger kaka nzembo wana na ba album mususu ya le moloto ba Floride Chebea na ba bazana tout na $1 contribution. To fungola compte bozala na mokili mumba bo télécharger kana $1. Soki to na 3 millions, 5 millions de Congolais batteries. Tu as 5 millions. Tu as na kanambi. Nga kera mbongo. Nana besoin d'akoute. Nana besoin bachipite. Nana besoin libération à mabila à Congo. Yango moni na c'est de randia. Baza ko s'installer ngo semaine okuna. Ba repesa site, ba repesa bino site pour télécharger na $1. Bo ba vi, bo ba ko zongo gratuit, ba zongo gratuit pour malobananga eza ya mbongo te. Na sala ki yango et malobo ezala mitema na bino yango na pesi bino yango gratuit ya lora sokoko bibisi 2000 CD tokabaki 400 tozana 1600 mususu feke ne Congo ekene na France tozozila ba manifestation à France tokozala kuna na memi susu na kabi ekene lo eza gratuit bobeta ona bakambi po bozongisa conscience ezali civisme on nzambati ya muto apesa ngambongo te album na sali nana besoin mbongo te pona kosomba nango te nana besoin tango ekote botere $1 soki na journée moko botélécharger 100 000 Congolais tona $100 000 200 000 Congolais tona 200 000 mbongo na kene ife boma kanambe e bundana kanambe moi na loba makamu susoate bo télécharger d'ici là bo télécharger ngo to mona eloke ko salima bande kutubola ninga na Facebook Bokota mbala moko na Bokoto TV. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes.
Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté. Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 0033 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo olingi evimba, nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pommade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bocole. La pommade Awatoza. Emmanuel Macron Mabele, ba français bana contrôle la Mabele na bango, Félix Tshisekedi. Ba belge bana contrôle la Mabele na bango. Ba américain bana contrôle ya États-Unis na bango. Ba angolais bana contrôle ya Angola na bango. Ba congolais Brazzaville bana contrôle ya Brazzaville na bango. Mais biso ba congolais to na contrôle la Congo te. Mabele za biso me bato bazo diriger ba étranger. Bazo violer ba mama na biso. Ogangi bo babomi yo yango tolobiki Félix Tshisekedi na pesa ki yo ultimatum okomona ultimatum non. Bientôt bokomona ultimatum non. Ma force vient pas de moi, ma force vient de l'intérieur. Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre. Tata Nzambe, merci. Merci Papa Nzambe. Parmi 85 millions de Congolais, otindaki nga na kobundela mabele ya Congo pe na kobundeli na bangaka na nga motu te. Mais na boya fortunement po bitumbo naza nango eza eleki munene trop eleki munene po na boyi tango bolubo toucher njoto ba congolais bakuta bi partout mboka bapaya ilali ba rwandais babeti maboko boko zwanga te mais na saleli mama na plainte lobi nazobenga avocat ya Laura Sokoko nazobenga avocat ke pour kuta na avocat pour na pesa avocat déjà dossier yango ekomi complet osaki tour na mama Didi Asuta lomba tongo dossier yango complet o tu ba avocat basengaki ngai longwa tongo na bimai na mabolonge inga basenga o tu ba papier basengaki ngai na pesi bango composition de ménage extrait d'erreur ya bayebandeki na vivre ka tout composition de ménage tout na zui casier judiciaire nanga na zui nyonso na zui tout na zui tout 3 jours oyo yango eloko tu basengaki tozobongisa yango tuna mama Didi mpo azalaka makasi koto wana mabolongo yinda kote badossier asanganaka te na complet dossier yango eza makambo ya Congo eza ya ngai te eya makambo ya bakongolais nyonso tozwi deja avocat ife tofuta oboketa beta nga na kobeta mama ata kutu mama abeti nga mbatana ebani ndenge nini babia mama ata aza fu aka mama nao
mama taza motaliboma zaka mama no ata na buninga na zo bundisa ne ba feleti ba kanami na kena na répondaka mama na po abunginzela alukaki amema mission na bango yaki ba congolais ba ya ba bunda na matonge pela moto bato ba kufa pona mboke ekabona bokosani na bokosani ebote mama didi mission ya mama na yaki pinake ngapela cha mutu makasi na bina keipe tango bosima nga le diaspora kiti biso na biso ko butumba kana ba profiter ou kope baby o to que la justice justice ne okata makambo justice berge o tozana ba pays des droits mama comme na koma déjà kuna na palais de justice basi ba pesi ka numéro avocat makambo nyonso lobby na zobenge na commander iso peuple ba diaspora les États-Unis ya Canada ya France ya Suède partout bozali mama na pe afundi pe alongoli makambo boketu abetaki alobi boketu o tribaliste azwi pa avocat ya moluba hey oh oh peuple ya ndenge nini mama osozi $20,000 na mama nga na koya na bavocat na koya na bavocat na biso bato bazalaki bakoya okomona keta na bike boketu wa yambo etange leader d'opinion l'homme le plus aimé écouté chouchou ya diaspora pe ya bakongolais mwana nzambe nzambe akitisi nga na Congo mpona défendre Congo siku bapeuple congolais ata makambo nalobaka bo bamona nga motaliboma suka nango ekokisamaka safara ebote mama didi motindami ya nzambe peuple congolais ngai nalingi affrontement na bandeko na ngai ya baluba te ya kasai te ngai nabetaki mama wana te mama yo lobi babetaki yo na 20 personnes